Wote mimi na wafanya nayo sututo no ulibakia panga na farma rukulie ajobela desmena kana ndako nazo bakisibu kwa bazo changer modèle yosme esimbati asiye no wafanya nda tena za tsikale jabu tala kandi basalinga bande kwa zola kisa lokolo malheureusement moi to chela bino image wana ezate wote mimi na wafanya nayo sututo no ulibakia panga na farma rukulie ajobela desmena kana ndako nazo bakisibu kwa bazo changer modèle yosme esimbati asiye no wafanya nda tena za tsikale jabu tala kandi basalinga Boto yandem déjà l'été mafuta sikezelinga nga bino grande dame avec un grand géant na cadre actualité bande babo lingo to lisusu lelo pona kopesa mino basango pe kopesa conseil bande toza molai te les amis toyebi phénomène mbaso na mboka na biso lokolo bozo mona komi jaune wana kutu image wana kutu bandeko ebimi penza bien te en fait na banga iko tia yango tel que ezali et puis kolakisa bino image yango ndenge moko azoloba kande boyoki azoloba wana to bo kotiela bino video wana na bona tia video wana YouTube azala mwa makambo elengi te chaque chaîne ezalaka na babiloko nango etiaka na babiloko oyo ekotia te bon ya ngai nayebi te conseil ezake eza na babiloko misusu oyo bato mosusu batiaka so na tie ça me crée des problèmes et pour éviter yango omoni na ndenge ya kotia yango te babiloko neti ya basomo boye ezwa barestriction au fait bandeko epesi mpasi mpe mawa so olingo omona image wana okomona ngo na TikTok na ngai coach la grande so obeti coach la grande eza video moko natiaka hier okomona yango ndenge tono aza kolakisa lokolo epoli bandeko lokolo epoli epesi mpasi epesi mawa babwakeli mbasu bino boyebi phénomène mbasu do lokolo epoli ekomi échanger couleur donc compliqué les amis toyebi babiloko oyo na mboka na biso toyebi bamakambo oyo ndenge baninga basalanaka mabe baartiste comédien entre bango bato misusu vraiment méchanceté bandeko toyebi te c'est dit à quoi règlement des comptes to likambo nini mais nous savons tous généralement ke na Congo bamakambo ezala nango atoyoka moto asalaki no eloko te kaka mpo osepelaka nde tolingaka ye te mpo aza na mwa succès na ye moto lokola tono bandeko il a quoi donc eza mpasi eza mawa bandeko tosambela mpona ndeko tosunga ye mpe so na kosala émission oyo boyoki ndenge apesi message na bafane oyo balingaka ye bandeko toza bato biso nyonso le prince du rire esekisa biso tosepela na bafilme na bango ebele oyo impacta surtout moklisto mopagano toyebi théâtre wana oyo mpenza efula tono ya kachu toyebi kachu oyo evange abanda kobina bakachu bandeko toyebi en tout cas ezalaka vraiment bien donc ndeko aleli na video kolobaki bafane na ye bosunga ye malheureusement personnellement naza na numéro ya tono te c'est artiste comédien mpona kozwa numéro na ye bandeko congolais nyonso oza na facilité wana il suffit d'appeler bandeko misusu oyo toyebi basalaka mpe théâtre ata babenga bango banani baprésident ya bagroupe misusu bazazazazazaza ebele tokoki kobenga bon vike na osala mpe émission shosho mpo nazobima nayebani mpe na bana ebele na théâtre wana oyo nakoki mpe kotindela message to kobenga so bakoki kosunga biso ata moto akozala numéro na ye so wana numéro ne direct te mais numéro ya moto moko oyo akoki kopesa biso numéro na ye c'est possible. Et les amis, faites ça. Surtout au salon, vous allez malamu mingi. Et surtout au sambela pona eto ebi bamba so bomaka. Nzamba sale grâce à bika. Nzamba okele mawa asale ngolu. Bande konanga tina osala mabe na mokilo ezate. Ata muto asali o mabe. To sala mabe na bandenge belé ota muso obokela muto mbasu te mais to sala mabe belé. Ka po muto asala ki o mabe. Bibezo ba vengeance na rétribution ezara ya nzambe. Yeba ke tango yo zongisi mabe to sali muto mabe po muto asala ki mabe yeba ke nzambe akobeta yo
aha ba conséquences nango kozala po bato bayebaka te oyo lokola escroke nga mbongo na okotele nganga lokola asali nga boye nga na kozongisa ye boye nzambe na likolo ntango opose acte wana nzambe mpe aojuge yo aovange yo bato bele bayebaka te yango moni bible ezoloba vengeance na rétribution ezalaka ya nzambe moto asali yo mabe tika nzambe ajustifie yo to abundela yo to yenda beta ye justice c'est normal so ofuni moto na l'état c'est biblique mais oke non okesa moto mabe mpo moto asalaki yo mabe okotele nganga obwakile mauvais sort osale mabe na bandenge moko boye ndimelanga yaya nzambe na likolo mpe aotika yo te aha acte oyo opose wana yebake ofuta ngo c'était ça conseil ya moke oyo nazalaki nango bandeko tosunga tono tobenga tono tolocalize toede financièrement na baprière na biso mpe ozala malamu mingi moto asali yo mabe nzambe abundela yo kozongisa mabe te nzambe ayebi oye kosala mpe moto mabe te parce que olingaki te parce que osepelaka ne te ou encore parce que aza oyo yo aza na oyo oza nango te to pa leki yo na bandenge moko boye na réalité moto alekaka moto aza te parce que moto na moto aza particulier selon plan ya nzambe oyo oza nango nga na nango te de même ona nango te yo nango te donc okoyokelanga motema mabe te mpo ya koluka ya kosanga mabe. Que Dieu vous bénisse. Moi, c'est la grande dame. Abonnez-vous massivement si MDG TV Mafuta ya Sika. Quant à moi, mbala ya sima de bonnes choses à vous. Tout qui souffre si ndenge oiseaux là, azola que ça le colo au fait. Mais malheureusement, moi to tia image wana et zate pona ezali moi somme. Donc c'est un peu ça to kaka voice na e ndenge azolela esali penza pasi. Boto mina bafaya na ngayo sututo no uboyibaki ya papanga alfa na rukuye. Azobela des semaines akana ndako. Naozo bakisi bokoko bazo changer modèle nyonso mais Ma ouais. Et simbate bazo changer zo simbate. Ya za tikele tabu. Ma ouais. Basali. Doloko le poli bandeko so bokoti na TikTok na nga coach la grande bomona vidéo o les amis bo partager pe bote mina bafaya na ngayo sututo no uboyibaki ya papanga alfa na rukuye. Azobela des semaines akana ndako. Naozo bakisi bokoko bazo changer modèle nyonso mais triste. Simbate basali no bafaya nga. Ya za tikele tabu. Tala ndi basali nga. Aolakisa lokolo bandeko lokolo poli. Ça n'est fini pour aujourd'hui les amis. Tout le monde a une balasima. Des bonnes choses à vous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir. Abonnez-vous massivement. N'oubliez pas, likez, partagez. Ça nous fera du bien. Merci. Au revoir. Venez voir, il y a ici plus que Salomon. L'entendre parler, son langage est vraiment troublant. Les hommes ont parlé, mais pas comme Jésus.